Ma Mission TV, le miroir du monde. Vie na biso ezali awa papa catastrophe moyen kolobate bayaka awa bana bazao bana basi ya mike mike o bazao musala bakoma osala ka eza pardon na oyo baku ndenge olobela ngo te boyebi bino moko musala bakoma osala parce que Godin paye kokuta biso situation tozana ngamona yango eza bien te avec to ko saliste na biso ba sinistre nyonso na sina préparer ki liste mais pour na kokota skali so ne côté pande komi tantôt plutôt kenda zonga yango no monte toko nani excellence papi pungu asali biso wese ya kitoko na douche zawana ONG moko sali biso douche ya sali wese batu nyonso bakota kawana majorité bazana soutien te. So, Congresswoman asked him the question if all these kids here go to school, and then he said some of these kids are orphan, they lost their parent. An honor to meet Christelle, who represents you so well, and you're so beautiful, and it was an honor to be here. ezalaki eza esengo makasi komona bino ezalaki privilège ya koyeba Christelle mwasi oyo bino boponaki kwa représenter bino azala voix na bino nga naza pembeni na ye po ensemble tosunga bino tobombelaki o cadeau moko à titre symbolique alors cadeau yango ezali kaka Depuis quelques jours, na commis présidente ya commission ya droits de l'homme. Donc Moussa Nanga est commis à Sikanatala. Est-ce que Moutoiso vivre bien? Est-ce que l'État a payé sa possibilité nyonso? Est-ce que Maïna courant ezali? He and his family. Donc yona famille na yo idée comme bolongwa obozolo bana Kongo ya. Wa ngai mokote batu nyonso bakomi na idée ke photo longwa parce que to media lopango ya l'État. Pouvoir ya Rubika. Clean water. Pesa bango mai ya komela ya bien. Education. Pesa bango éducation. And abundant life. Pesa bango vie ya bien, ya abondance. To us here. Na biso tozali awa. And we trust you through all things. Et tozocha eliki na biso na yo nzambe. And no matter what, your will be done. Tika que volonté na s'accomplir pour la population. 2000 et quelques personnes pendant 3 portes à Wissé, c'est insuffisant. Moyen té. Et puis, basunga biso pe na ba désinfectant, manini ba produit cosmétique to ko sa de la cabation et toilette yuan. Ba infection zo ye la biso kiliki. Awa soki mutabeli ko mona lokole vimbi omba sumba sute même microbe. Ba infection ni komi wa komi ko attaquer ngo ke muta ba ONG muso ba komi ko sunga bato awa pa moyen zalité. Pesio merci mingi bisiko yo mati nzamba leka lisusu bisika wana mati tolingi yo makasi mama c'est moule. Merci beaucoup. Ma Mission TV, le miroir du monde. Moto tellement. The higher level. One day. Just long hour. You just can put it on top of it. Maintenant, open your mangata.
Salut, ça va? Andrea? So they used to live around the river, just here. So they moved here in 2001. They've been here for 18 years. Bandal Kosubaki, Kitambo, Lubudi, Bodikango Ngaliema. So they came from different neighborhoods in city and started. Bon, tant que nous sinistré, ministre des Affaires sociales à l'époque, na ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Théophile Mbemba, Mbemba tu vas installer Bishop. So when they needed the help, the government official, on avait servi quelques-uns, mais nous autres, nous sommes encore ici, sans solution. In terms of giving like houses where to live, but the rest of them haven't found a spot to live, so they're still stuck here. So was the promise from the government to move from the river to this area a promise of something new? Donc le gouvernement vous avait promis de vous trouver une solution. Les premiers servis, ils avaient reçu des parcelles à Kinkole 1, mais les autres ont perdu leurs parcelles parce qu'ils n'ont pas de moyens pour construire. Le ministre, le député, les généraux ont ravi les parcelles. So a few of them were given spot. We'll see tomorrow when we drive out of village, giving them some spot by the airport when they leave, but the rest didn't get a spot yet, so it's just, yeah. Il y a une question? Donc pour les enfants, bana, les andénies, est-ce que bana va dans la classe ou bien des À part où âge et la classe, j'ai des orphelins et les démunis. Les bazali à bon, la Kanasunga Makamini na COC, cri de l'orphelin du Congo. Quelques orphelins, mais majorité bazana soutien. So Congresswoman asked him a question if all these kids here go to school, and then he said some of these kids are orphaned, they lost their parent, and they can't afford to go to school. A few go to school, but the majority don't have a chance to go to school because they're poor. Yeah. So the orphans, have the families around here taken them in? Est-ce que toutes ces familles ici prennent quand même soin des orphelins? Pas toutes les familles. Seulement l'orphelin là. COC. So there is an entity that deals like with orphans. They don't want to take care of the orphans, so they don't want to be helping once in a while. À part les messieurs là, les propriétaires de l'orphelin, c'est moi qui s'occupe de tous ces orphelins et les démunis. He's the one who takes care of all these people that need help in the community. Après, beaucoup de bateaux boni à Nakati, à peu près. Bateaux boni à Nakati. Plus de 2000 personnes. Hein. How many people live here? 2014 ou 18 personnes comme ça. Bana boni ya mike. La majorité de la population anglaise bana mike. À part bana basi. Mibali tuze belete par rapport na bana na basi. Ndenge bofanda awa. Bana makambo ibanda. Ba autorité ya Congo. Est-ce que ba yebi ki bozolaka awa? Est-ce ba visita bino suite nini favorable à pesa bino banda bokoma? Ba autorité ba yebi voire même honorable président de l'Assemblée provinciale Godin Paul. Na bourgmestre biso Bandal. Ba uti ko le kawa dernièrement en mois d'octobre. Ba promettre biso ki ba la biso solution. Parce que Godin Paul ko kuta biso situation tozana ngamo na yango eza bien te. Avec to ko saliste na biso ba sinistre nyoso na sina préparer ki liste. Mais pour na ko kota skali so ne côté pande komi tantôt plutôt que ngazonga yango no monde que tozina une solution à part na été mais biso moko to bundaka. Nazana ba dossier mingi awa to côté partout na ba ministère na parquet bo kendati dossier comme na suka et arrêté.
faute ya ba moyen bozo combattre bateau ba spolier ba terrain na biso kuna na Kinkole bango bazana ba moyen ba ministre par exemple Motoneti Mozito ngani to kosamba nani So he asked him a question like how many people live here since 2000, then he say the majority of the people that live here are kids and women. And then he said he'd been trying to talk to government official, but I haven't been able to help. He was going to court against the guy who used to be the former prime minister. His name is Mozito. And then he's saying the type of guy, the type of power that he has, I cannot put up with him because he has money, he has power, and I'm a poor person. So they don't get much of support himself. What would he say is his most need? Like when he wants to talk to him, L'occupation nanga o eleki makasi to umeliao. Neti ngai moko na boti bana 4 ans. So his office is Te luba na ye. To umelia to sali 18 ans lelo. One of his most in top priority is he been here longer. They got tired of living here, and he just had 4 kids living here. So I think they kind of fed up, maybe thinking about time to exit, maybe. he and his family. Do you na famille yo idée comme bolo ngwa obozolo bana kombo ya. Ngai mokote batu nyonso bakomi na idée ke photo longwa parce que to media lupango ya leta. Il y aura un jour mutema musu ya mutema mabe akoya ko bengana biso ko bengana ko za bien te. L'État trouver biso solution tout quitter. Soit après ça biso ba place, soit après ça mutela mutela moyen to déplacer tout tika lupango ya leta pendant ba activité mususu. Ndenge bo fande na ko mona bokota zongo ine na zongo ki bo sala ngo ndenge nini. Façon zo mona vraiment toilette ya biso ya kitoko nani excellence papi pungu. Asali biso wese ya kitoko na douche zawana. ONG moko sali biso douche ya sali wese. Batu nyonso bakota kawana pa na communauté. Bon na présence ya honorable. O ateli makambo ya bureau na Assemblée nationale. Ya droit de l'homme nde ya kitiawa na ba député musu bazawa. Donc présence na bango awa. Ye aza mama azo s'occuper na commission wana. A memi binyo bande ko mususu ba ye abata la état de vie obine bozo ko mener awa. Dans l'état congolais ayi awa. O ayi awa aza député national. A ko représenter l'état congolais ba tambole bande ko mususu ba ye abata la nini vini ni bini bozo ko mener abi susu na bino eza nini na tango o ba ye awa. Micro na biso za tala micro oloba. Vi na biso zali awa papa catastrophe moyen kolobate. Omoni ki soko baluki tango ko tourner komona piscine awa ezaka piscine ya kala omona libulu moko munene kuna matiti baboka me ba désinfecter kate ba infection zo yela biso kiliki awa soki mutabeli komona lokole vimbi ombasu mbasu te microbe ba infection ni komi wa komi ko attaquer ngo ke muta ba ONG muso ba komi ko sunga bato awa pa moyen ezalite ko pesa bato ba traitement bato azobera ba diarrhée rouge ba typhoïde ba malaria tout ça. Quand ngai moko na uti na kati opération ndenge na ali opérer mbeli me potami baliawa mais siko malaria ebeti ngai parce que suite na bangungi ezali ya moyen te même na moyen ya kovida ka toilette na biso na basali biso moyen ezali te il faut na telema na leba na pe bato ngo na ngai na ko pesa bango foti te parce que moyen ezali te mutala mukaka na tongo akenda ka musala te akenda akoteka te ana bilanga te bon akopesa nini sote bito kongola ta 1000 francs pa to benga bloquer bendela biso ba nini wana moyen ezate awa yoza comme nani awa na kati ya site oyo ngai nazali chef de site oyo babengi président ya site mutazo kamba bato nyonso ngai site en komona oni site Kosubaki Makelele bon honorable Christelle Vanga message nous n'avons pas ça ba imboka ba o balobaki kende kuna kene kolobela biso mingongo na biso za mikiro koma kuna tema yo lelo ko bimi mama présidente ya commission de l'homme osa accompagner bande ko musuba pa musuba zawana message ni fort ko pesa ba congolais nyos ba kolanda biso bande ko ba kolela banda avant non kimuta comme gouvernement ba délaisser tilelo. Merci beaucoup papa Didier. D'abord naza interpellé non pour naza non na base nanga et puis na campagne malheureusement na sala qui plus base nanga mbo mususu ya Makelele koto na koma été na campagne mais malgré ça na moni bato ba bisinga ki bazana ba fiche nanga ou bazana ba calendrier nanga ça veut dire que merci beaucoup ça veut dire que merci beaucoup papa donc na ye o yaza muninga nanga aza américaine ye asokupaka na makambu ya bana basi ya mikio basala kindumba o
ba moyen ezate voilà yango na memaki na yebi poani na memaki awa dugo expliquer hein na yebi poani na memaki awa po eza site moko o ezo tenir nga vraiment na mutema na koko ndima te ke nga na botama na bandal na koli awa na tangi awa et que baninga mususu basi o lobi pe bakokoma ba député pe ke lokola nga naza na occasion sunga na sunga te na sepeli non eza na première fois na nga na kita mais accueil o bayambeli nga depuis porte elingelo bapena ke naze pa bandeko na ngai na Assemblée nationale depuis quelques jours na komi présidente ya commission ya droit de l'homme donc musala na nga e komi ya sikana tala est-ce que muto azo vivre bien est-ce que l'état azo pesa ba possibilité nyonso est-ce que mai na courant ezali est-ce que azana soin accès na ba soins en santé. Alors lelo nayaki a plus pour accompagner muninga nanga mais papa na rassuré yo ngai moko na pesi parole na ngai que si nazo zonga eloko liboso nazo lobela baninga nanga otozana ba na commission to sala enquête moko spéciale d'urgence to ya awa total ba besoin nini o bokoza ngo en urgence pour to luka solution ata pour un début solution ezala totalité mais solution moko non ya bien o ko sala ke bato ba vivre dans de bonnes conditions. Donc naza mona na bino totalinde bozo vivre awa ezo tenir biso vraiment à cœur et na adresser aussi message na ba congolais muso bolanda biso awa to libanda mboka o bayaka osunga mingi ba congolais bayaka awa bana bazao bana basi ya mike o bazao musala ba komo sala ka eza pardon na ba ku ndenga lobela ngote boye bibino moko musala ba komo sala alors eza devoir na biso ba mikolo eza devoir na biso ba yaya na ba maman ya komekata ko ramener bango mukie na nzela malamu donc muninga na nga azala na États-Unis aza américaine ye musala na atambola ka monde entier pona otala bana nini o basala kindumba bazwa bango bakotsa bango na nzela classe yango wana na baki nga naza na bandeko na nga bana problème wana na memi na site oyo po ba moyen oyo aza nango ati yango awa po to meka o mema bana na nzela classe. On a bato site bon to papa lingia bakselo bon eloko na ngina lo baboy awe pa na ngai eloko eleki makasi eza pauvreté depuis que l'état abanda kopesa bato moi ba vivre 6 mois seulement to salaka ya kolia o l'état banda kopesa affaires sociales banda kopesa ocha Caritas na ba organisme mususu na banda kopesa biloko na bakata nde bango bakata makambo wana jusqu'à présent eloko ya kate mais bato bazo vivre na pasi awa pauvreté eleki makasi soki moye yali na canal no mama bundela biso tala na nda ba organisme na bazongela na kopesa kata mwa ba madesi mwa ba loso ne ba pesa kapa na Sylvie bana na ngaya omoni ke moye ezali te pauvreté eleki makasi ba wese na biso pe basa biso tozana 3 portes seulement ya wese eza insuffisant tala 2000 et quelques personnes pour na 3 portes ya wese eza insuffisant moyen te et puis basunga biso pe na ba désinfectant banini ba produit o cosmétique toko osali la kabasson ya toilette wan omoni ke moyen ezali te à part ça mbula peso ke beti munene mataka pe biso ekomela ngai tiao ekomaka tia ekoti briki moko bia briki mibale sima ya mbula wana ba infection etikalaka balukela biso pe ata ba désinfectant mama ata na canal no lukela biso ba désinfectant oyena ngwa biso moto to désinfectant ok honorable Duki yo pe ba congolais ba kolanda aussi ko ya malgré ozo ko expliquer ndeko biso moi si makambo ko leka pa ibilinga laté ba congolais sur mission les affichés pa na bino boye a bokitina site bande ko bakolela même place ko sala zongo inena zongo ike ezate eza ya malonga te bako souffrir que honorable Christelle Vwanga présidente de la commission de l'homme et l'Assemblée nationale à lobby yope malobana papa bande ko bakolanda biso site yo bokiti na ko mona comme si bande ko bazali délaissé bazo vivre comme si bazali na Congo te bazali banda ya Congo message ni force ko ba Congo to bakolanda biso siko a bosali descente out. Non, merci. Non, nous allons remercier honorable Christelle. Nous avons invité biso na base nae. Et c'est un maman azana motema pour la population. Bao ba pesa qui chance ya ko représenter bango na parlement na biso. Et na même chemin to memi camarade na biso pour ayer parce que ayoka ki o maman Christelle aloba ki
par rapport à bateau bafandi kotoyo. Alors à mon avis c'est importante à outa Amérique à tina Congo à comme appelé sur place à mon passion bandeko bazo mona na communauté ne lobby ils a passé ko yoga que 2000 personnes bazo vivre wa bazo utiliser kaka 2 ou 3 toilettes et aux na Congo parce que le Congo est connu comme un pays riche tous ara ba moyen belé ya ko aider bandeko na biso nga eza première fois na koma wa na lekaka souvent ndeko Christelle ayebsanga ba bloko yo mais le no ezaki privilège pour nga inviter nga na ya ko accompagner pour na komona o nga moko ndenge ya lobby yaza na commission à droits de l'homme nga na suivi évaluation ya moyen pe rotala ndenge nini ko za la voix pour na bandeko bazo mona passi donc na ko bango mo na façon wana merci mino ndenge nakomulobela boza koignore yango longo lelongi na nga na eloko na yo nga nabengaki oyo ya kopingwe ngai tozanga na yo kozima to Leader, comme ça. Allez, quittez. Ça va toquer, soki makoki akopesa biso babisika te bamoyen bisika koke balukola biso ata bamoyen tolongwa bana bazokola bana bazobela toza victime ya mabe nyonso ya bandage oyokaka yo oza mwana bandi kosobaki babandi mama bandi faible mama mbele baboma biso bakotelaka biso me bano bakombatan yango okomona wana bamakasi moni mwa eloko akoli koyiba alia me kulu nawe epai nanga kulu na eloko merci maman.
Na point Malembe. La campagne, 5 mois passés. C'est toujours Ah oui, mais à charge. Ah oui. Maman charge. Ah oui. Maman bana. Ah oui, maman charge. Maman charge. Makambu. Maman Christelle Vanga. Maman Christelle Vanga. Maman Christelle Vanga. Charge. Christelle Vanga. Charge. Autovote. Maman. Merci mingi 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 bisiko yo mati nzamba leka lisusu bisika wana mati tolingi yo makasi mama Zemour. Merci beaucoup. Donc alobi ye pazaki na maman honorable babi bana surprise bango pe tant que ya yo base lokola batindika okene liboso bayoki pe ke okomi président ya commission droit de l'homme bango pe bakokanga maboko bien que okopesa bango mbote babi avant opesa bango ata mbote wana bango pe bana eloko babimi basala osikoyo. Bon, merci pour la parole. Émotion langue ezali juste koloba totindaki mama kende kuna comme parlementaire na biso koko makuna lokola mama za brillante ba elle suko bakisele bokonzi na kati ya bokonzi akomi présidente ya commission ya droit de l'homme c'est-à-dire biso nyonso awa ya zali déjà défenseur na biso na ba droit na biso topekele maboko
Maman Christelle, biso base na yo, tobombelaki yo cadeau moko à titre symbolique. Alors cadeau yango ezali kaka wa. Mwinda batikala jamais kobomba yango. So bombi mwinde komi funda. Christelle na biso yeyo. Akendaki kuna batu baleke bele. Mais tellement za mwinda apeli. Yango bongi to symboliser ye na elembo oyo ya mwinda. Paya donc on a uti koto base ezaka awa te aza pona funa mobimba après awa azo etikesu bisika mibale ta molili nezo kota azo le kaka na ba base na boni bino musa to tinda ke yango wana so akeya kei abwaki liso akeya ke asenini atali biso la si bo aza biso alobi ezate ka mbongo nde osangisa bino na ye ata za na ye atali nanuka ata présence physique sara nini et kontaka yango de ndo pesa honorable Christelle Maloba comme jour à campagne za na butu voilà na butu makasi ndeto sala campagne awa batu ba bisanga ko kita kuna te ba sala mabenga bingai na kei wala ba ndeko na ngai si pe na bimaki a eloko te komi lelo na ye na baninga ngai batu ba bisanga kuna ngabi te kuna ndaku na ngai akana memi ba baya na za l'aise na bango na eki plus lelo kopesa bino mbote na komemela bino bapaya moninga na ngai tellement to nazalaki kuna na États-Unis na betela bango masolo ya bafemme congolaise nesi bango naza na basi baza makasi basi basalaka boye ayebisenga ngai so na ye Congo nosepela namona basi oyo betelanga masolo yango wana lelo nabaki oke toswata totambola yango wana namemi bango awa ninga na ngai komoni ya Andrea aza américaine ayaki pour la première fois ye Congo awa epuis azomumela tete azosonga azalaki vraiment na posa amona bino wamema sango kuna na États-Unis nakokuta basi makasi na mpona papa nde alobi le mosusu oza besoin na nga tofanda tosolola nayoki kala mingi te awa tozozwa congé en tout cas nosepela pena na ya ntongo na fa tofandi tosololi tokomi ofo tokoma totali oni tokosala rapidement comme ça nga mpe ntango naokende kuna nga mpe na bandi ochango pression mpona lelo vraiment nalingai vraiment namona na bino epuis baninga na nga mpe bamona bino nasengi bino merci mingi bolingo na bino ata tomonana te me na santarango na mosika kado bopesinga ya mwinda boyebake na odecevoir bino te mwinda ebriyaka epelaka soki bino soki lelo na assemblée nationale nga nakomi présidente ya droit de l'homme c'est parce que bino bobandai na okokroire na ngai nayela bino mbongo te nayela bino eloko te na campagne naya na polo te naya na eloko te me boyoka ngai bondimela ngai botala age na nga te botalaki bomwasi na nga te alors mwindo bino bopelisi bomoni nde tokomi ate rendez-vous au sommet donc mwindo nde topelisi yango toomema yango ntina some ti likolo wana nzambe nde mutu ayebi so eza nini merci beaucoup Merci beaucoup. Thank you so much for embracing me and letting me come around and walk around the dance Merci. Merci mingi na ndebo ya mingai.
bondimi ngati neti ndeko na bino ya mwasi botali place na uti te me bosali ke na mesentir ke naza na kati ya famille na ngai. I agree with our sister. Na partage même idée na ndeko na ngai ya mwasi Christelle. That all of us are to be lights. Que biso nyonso faut tozala minda place tozali. So let us all pray together and see what the Lord would have us do. And Christelle can take that back to government and make a real change. Tika biso nyonso tosambela ke nzambe azala na biso to continue kopela neti minda eke mwinda ya honorable Christelle epela makasi na parlement. It's been an honor to meet Christelle, who represents you so well, and you're so beautiful, and it was an honor to be here. Ezalaki eza esengo makasi komona bino, ezalaki privilège ya koyeba Christelle, mwasi oyo bino boponaki po représenter bino azala voix na bino, nga naza pembeni na ye po ensemble tosunga bino. However I can represent you back in the United States, I promise to partner with Christelle and do that together. Na façon nyonso oyo nga nakoki korepresente bino na Amerike, na prometaki na Christelle nakena kolinga koya pembeni na ye ensemble totala ndenge nini kosunga na baide oyo kobénéficie bino. I hope to see you again. Merci beaucoup. Nazo espere na komona bino lisusu mikolo ya liboso. Mais moto akamba biso na losambo ezali Andrea alinga prier ase biso akoprier na biso. You want to translate or you just go ahead? Go slow. On va traduire. God, we exalt you to the highest place here. Nzambe tukumisi kombo na ole loyo. We ask that your presence would come with peace and healing and love. Tosengi ke presence na yo ezala awa eme makimia eme mabolingo makasi. And we lean not upon our own understanding, but we trust you for all things, God. To dependre na mayere na biso te Nzambe me tozotia elika na biso epai na yo. We thank you for our friend and ambassador Christelle. To remercie po na camarade na biso Christelle o azo représenter population ya awa. We ask that you would give her wisdom and understanding tosengi kopesa ye sagesse pe compréhension ya bien to bring healing, na ndenge ke bato oyo batrouve pouvoir ya kobika, clean water, pesa bango mai ya komela ya bien, education, pesa bango éducation, and abundant life. pesa bango vie ya bien ya abondance. To us here, na biso tozali awa and we trust you through all things. e tozotia elika na biso na yo Nzambe, And no matter what, your will be done. tika ke volonté na yo s'accomplir pour la population oyo. And Holy Father, I bless this ground in your name, Jesus. Nzambe nasengi pe napamboli place oyo na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ma Mission TV, le miroir du monde.